Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Salut, 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 salut. Bonjour, 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 bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Et pas biso, bile yezanga kate, boko tanan, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir la grande famille de BBC Mpoï TV. Bah, bonjour, Nabino, bah, bonsoir. Et si que Zoamé Libino partout dans le monde, j'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Boko tanano, boko ta, boko tanano, boko ta, boko ta, boko ta, c'est-à-dire que non, boko ta to solo là. Makambo ezali, oh, makambo ezali, makambo ezali. J'espère que non, vous allez bien, la grande famille. Tous on saka matondi ya koloba ke non, tokomi sous na pokwa, eza na makasi na bisote, mais na makasi ya ye moko kolo Yesu. Po toyebi pe combien oyo basili kotika biso na journal elote. Toyebi pe combien oyo ba se retrouver na ba lit à hôpital. Toyebi combien te, mais biso peut-être onanga na bino, toza na banda ko peut-être tozu pe ya kotia na munoko, batu msupe bazu ya kotia na munoko te. Bandeko, tozong saka mato de panzambe o, merci Seigneur o. Voilà. Bah bonjour, bah shalom, bah Mpoïchou, vous êtes là. Bah Kokwa Poutine, vos appuis. Manifestez-vous. Manifestez-vous et bah Mpoïchou, vous êtes là. Famille Libota, ma grande famille, ma famille du cœur, ma famille du cœur. Boko tanan boya koyoka ponga moko na zomi yoka boya boko tanan boya komi yoka ngamoko na omi yoka bande ko boye binini eveneme zaka moko ba ebisi biso to sala makele de mingi pona promotion o pona événement na biso oyo na OCCT jusque événement jour J. To vanda pe kimiate parce que après événement to kolobela yango lisusu parce que eza événement moko historique et kotika la historique il faut to lobela yango peut-être pendant 2 mois lisusu alors bo supporter biso surtout après événement wana ndeko zala vraiment ba live ko benga enjoy et le bien tonton Maurice wololo ceux qui wololo tokoyemba wololo ceux qui anzembo ya nani notre sœur c'est sa sœur nani o ceux qui mukoko nga ba jeune ba bimi lobi awa muna nga bango ba mbrie ma pamba nzamba limbisanga. Voilà la grande famille boko tananto solo là événement zaka moko to uti kota la filmer na biso. Événement Saka Moko, il y a le 29. Belleville TV a fêté 7 ans d'existence nango. Et vous allez showbiz le 29 mars. Bartiste batanenge na ndenge. Yango yo wele la somba bien na po ba surprise kozala yele. Hey yeah! Depuis année bande oningisi nzoto te. Tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belleville TV o ezali cadeau signé Bellard Production andimi offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga
Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvi Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa Bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et Zali na $10 ya pamba, $30 Pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo habillé, benga na ba numéro Oyo, Okozala Mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour P Temple ya Bastar ya RDCT o Ezali Showbiz, Ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na Showbiz nga na zanga te. Keyo Bandeko, Bellevue TV ezo fêté 7e anniversaire ekozala wapi ekozala na Showbiz. La famille babiye ezo tekama, je crois lobito solaki na tonton Maurice. Nzela mokuse oke kaka na restaurant ya Bellevue TV osomba biye na yo. Ba mama, ba papa ya diaspora nazo loba, nazo répéter. Na minute oyo mama BBC naza focus na promotion. Focus na Bellevue TV, focus na Candy Star. Na boy ba appel. Ya ke non mama BBC omoni kuna te nazo loba nazo répéter. Soki olandaka mama BBC yoka ona oloba. Kobenga ngate polo ba oyoki kuna te ba voisin dire ba beba ni please. Naza na temps wana te. Ba beba na kao, ba beba na kate. Moi je suis là pour Bellevue. Na oloba ngo tout. Yo soki poza po na Bellevue, alors wana pe makambo wana etali yo te ba beba na te etali pe yo te. Franchement. To eba pe loko to luka, to eba pe loko to lingi. Nga na minute naza focus na promotion ya le 29. Bellevue TV azo kotisa ba film, Bellevue nani Candy Star e kotisa ba film. Donc c'est-à-dire toza na débat boro ba kotisa biso ba film. Moi ezate ke noto tika distraction. Hein? Bellevue e kotisi Candy Star e kotisi ko bo to ngai ka su wapi. To ke pa ina to solo la nan de la grande famille, to solo la nan. Pongane na zabo journée mobimba, je vous dis vrai. Na bima ki na tongo, na zongi, na kote atakutu YouTube te ke non na luka e mataki e kitaki. Na zene na ngaka 17h30. Et c'est 17h30 awe pa na biso. Na ta la filme, après na sa nga dessert abatu. Butu e koka, na la pogi. Na boy na nga bako kongai ka bitambola tambola na lingi na nga te. Alors bino bato wana bozana milimo ya kotambola tambola après bobengi mama BBC. Mama BBC na minute azana na promotion. Na minute on azana promotion il y a le 29 mars o eza 7e anniversaire. Souci on nga nazana ngo bino pe bola tango nan. Bino pe na bola tango. Eza nini la grande famille? Soki biso toyebi ke non bango baza batute siko to lukela to kena ko luka makamu to kena ko to ke yeba makamu na bango poani to ke na pa to ke pa to zonga biso toyebi ke non baza batute baza ba eluka baza batu moko babalusa makamu to yebi yango siko pourquoi ka to continuer ko landaka bango ko luka bango ko zoara makamu na bango. Moi ça me fatigue maintenant hein? Franchement ça me fatigue. Soko yebi ke non ndaku wana muyibi azalaka ndaku wana ndoki azalaka okota te donc okende kutu même pas. Soko biso to yebi ke non ndaku wana ndoki azalaka ndaku wana muyibi azalaka donc ndaku wana bokota te poko bima mobimba te mais to lingaka ko yeba makambo ndaku yango. C'est plus normal. C'est plus normal. Tokyo sala sembla ya ndaku yango te to lingaka to yeba lelo baboma kina nikuna na kati lelo ba yiba kinini bakotisa kinini okuna bakena ko yiba. Non, au moins que nous biso moka tozo encaisser ba bilo mobo o yango te. Et na ba matière mususu otokyo lobela na ba matière mususu otokyo lobela te ozaba eza terre à terre to comprendre pe bandeko. Chaque chose a son temps. Lobby ça fait maintenant ce qui 2 jours na lobelango. Na lobby que no na minute oyo naza plus focalisé. Na likambo le 29. Tokoyoka awa ke no babiye esili. Tant sou banguna nde basombi babiye babombi babiye na ndaku na bandaku na bango pokuna nani Showbiz esa lampiaka. Mais biso to ebike non. Donc toza vigilant. Yango na to senga na bino.
famille Libota. Binonde, il faut nan bo banana ko sa ba réservation le plus vite que possible. Bo tondisa déjà. Parce que banguna bazanga ate. Ata na kati ya l'église tozaka toujours na banguna, ce qui est normal. Ezate ke no oh tozoloba ke no ata na église ndenge tokenda ko prier, tozala na banguna na kati, tozala na bandoki to prier na batu nyonso. Il suffit ka koza souple. Yango awa tozande souple. Yango to senga na bino famille Libota. Bo sala déjà ba réservation ya ba billet. Le reste est après. Le reste est après. Ndakwa ba voisin ezikaka. Ndakwa ba voisin ezikaka te. Bisto toza wana pona Belleville. That's all. Yako le kawana eza esute. To lembi PR moko. To lembi. Na biso moko pe toza ba problème na biso. Ah. Hey. Eveneme zaka moko kandi na uchikuluba. Donc événement ya musuni eza ya le 29 7e anniversaire ya Belleville TV. Tolanda. Toyaka pambate pona bela Belleville kandi la patronne. Toyaka pambate mama zokoma silence. Azokoma bela production afula talate. Afula talate Belleville kandi afula talate nabomi mutu la poutine de l'écriture congolaise. Bella silence mama Belleville azokoma bella nabomi mutu pona Belleville kandi poma mutu Maria Longondo nabomi mutu Maria Longondo kuna buzobele kakate na famille bota buzoba yaya ele kakate Marie-Jeanne Bololé nzoto misuni benga mama allo bella la poutine body basango ya le 29 egoyinda mama na bomi mutu bona Belleville kandi yo demona kanza teta oeza dipi ne ba charge bazoka yo na yoka sango bella Belleville kandi la patronne na yoka sango Nzambe nanga. Ay! Mokili ya Nzambe eza na makambo il y a des gens baza na ba inspiration. Yo kanzembo ilengi Nzambe. Bwebi ke non? Na yoki nzembo yo moko le na seka na banjo lela. Na ebite na leli nini? Ole na seka na banjo lela. Na sekinde sikoyo. Tant ka na yoka ki nzembo donc promotion na promotion totika. Alors bien ayoka son. Boni basangwa le 29. Aza besoin ayoka son. Ah, Poutine a un problème. Franchement. Donc, ah, bouzobele kakate. Na famille Liboma, bouzobele kakate. Bordir. Voilà, bordir. Maman na bordir. Poutine. Mama pika ba osengo boyo kason kuna. Bayo kason. Boni basangwa le 29. Yo que inspiration. Aïe! Congolais, toza na richesse mais toza bato moko. Ah, Nzambe, quelle inspiration! Ah, bandeko, nzembo yo musuni. Toyaka pambate pona bela Belleville kandi la patronne. Toyaka pambate mama zokoma silence. Azokoma bela production afula talate Belleville kandi afula talate nabomi mutu la poutine de l'écriture congolaise. Bella silence mama Belleville azokoma bella nabomi mutu pona Belleville kandi poma mutu Maria Longondo nabomi mutu Maria Longondo
famille bota buzoba yaya elegagate marijone bolole nzoto misuni benga mama allo bella la poutine body basango ya le 29 egoyinda mama na bomi mutu bona belle vikani yo le voilà comme ça teta oeza deep in a house bazoka yo na yoka sango bella belle vikani la bateau na yoka sango Poutine, baza besoin ba yoka sango. Donc événement ya le 29 na sepeli na promotion au kitoko makasi. Famille Libota. Ce qui beaucoup chango pe na ba statut na bino et ça bien. Ce qui beaucoup chango na ba statut na bino franchement et ko ça là bien. Toko sate et qui na cadre pe ya promotion. Et qui est vraiment la cadre et la promotion. Voilà. Nayo Kasango. Boni Basango, il y a le 29. Silence. Maman Zokoma. Bandeko, tu as une inspiration. Franchement, félicitations à toi. Et qui toko. Voilà. Dans le cadre et la promotion, il y a le 29. C'est-à-dire que non, tu as la silence. Parce que bazo préparer événement à le 29 bayoka sango donc tout ça besoin toyoka sango bazoka la Belle Vie TV production a buzo bezalaka te maman na bordir Sonia so ba yebi ke no bozaba to buzoba buzo bezalaka te et yo kanyo voilà la grande famille boso mababié ndé na uta ikoloba boso mababié et ko sala vraiment biso bien boso mababié kane tozo sala batu mususu bazo benga pona ko sombela ba orphelin et ça bien et ça vraiment bien yo za famille libota ata billet batu mibale et ça déjà contribution au kanisi kaka des orphelins et ça déjà contribution et ça on dirait au planter et ça même pas on dirait au planter déjà tamsu yo ko récolter te banana yo bako no bako récolter alors c'est au moins ça ce que za famille libota to si to lobi événement oyo tokende nango na soutien na spiritualité na prière finance na ba conseil donc tokende nango na ba cadre nyonso pona récite ya événement oyo je crois boyo kakine to sola kina tonton Maurice plus il y a 1 heure du temps na ebité tonton monani tonton mundi ba na zuyete na oluke su na pokwa awawa soki andimi ba moko na sali déjà nani affiche ya keno dimanche prochain na Yambaye. Vous Hollandais, la grande famille. Alors, bon, aimez, bon, partagez, aimez la vidéo, partagez, publicité, bon, tika kane na lobaka, bon, tika publicité, et ça là, vraiment, biso bien, parce que, né moi, coca, oyo, bon, sommet la maman BBC. Voilà. Merci, sous na bandeko, bazo considérer biso, les lots vraiment, nazo qui m'appelle pas comme possible, pour une émission à lobby, pas comme possible. Na bato asikaba bengi vraiment, je vous dis non. Nous comme maman bébé ça talamaka. Hey, Nzambe. Alors on doit s'imposer by force, by fire. Alors merci vraiment la bande de nyonso oyo vraiment ba benga ki pour na soutien na bino. Merci. Mususu maman BBC ngana talaka film moko soki na comprendre te pour na comprendre il faut na ya ipa na yo. Pour na comprendre parce que Poutine ba film à Poutine eza terre à terre te. Ba film pour na ebsa bino na ebsa bino. Pour comprendre moi ça n'est pas facile. Et puis ce que qui femme moko facile nde ba collègue ne ba sakana na enyo na ndenge moko ko sakana te aza dire yango mo pe ba bitumba nezo ya na banzela wana ndenge zo ya gauche droite. Elle est toujours la tête haute. Dire en esprit a olekate. Donc vous gardez silence et lui dipiner ba charge. But nous sommes à BBC. Soki kaka film sili. Place na comprendre te na ebika ke non na yo comprendre pas maman BBC. Merci na bino bato wana boloba ke no boya comprendre pas maman BBC. Façon na vendre la kaba film à Poutine. Façon na tchela kango mayeli.
nanda couper basi ba yebi era film ya Poutine silence le bika dipine wana nga pe ezalaka silence na minute na ko benga ngai te na minute na ko fongola ba porte te donc silence des morts yo kaka penza silence des morts nga déjà na sina dongoli misu penza kuna na télévision na yoka. Bref, la grande famille toza na film episode outi kota la 5e épisode ya nani soki nani ya nani na olingo cha mon pote bandeko totally film ya pote franchement na ebité na minute la grande famille to silama. Vous savez pourquoi na ebisi bino to silama? Poutine oyo génie nazo jouer monstre na biso ya Poutine oyo génie na linga jouer ngai naza sir na Poutine te na film oyo tangu amemi Aziza to landana. Il a l'argent. Azabia son monier au CPLANAI parce que c'est quelqu'un de bien. Alors, il est doux. Il est tellement doux. C'est après ce non. Maman. Az. Vous savez loge, il est. Voilà. Il est à moi ndeni. Voilà. C'est belle. Très doux. Azabien. Amkiete. Mais bien. Ton Natalio, couple Nabino, parfait. Maman. Ce beau télémi, couple parfait. Belle. Et en plus, tu sens que à la maturité, quand il parle, non, c'est la tête qui parle. Il y a un bichou et puis. Na niveau ya garçon il fallait que il bichou. Quelle est la différence entre toi et on présenter au comment on comprendre que on est mobali. Ou à côté moi c'est là. Belso lingi muto biko kumisaka Belso lingi muto ndo lingaye. Comme tu ça va te c'est bête basono. Ngande soza munene na okukati ngana so bataya bada costa candida costa za maman na 21e siècle oluka mobali oza taille Aziza to fuluka mobali oyo autayo ozala très à l'aise na kati ya ndanga libala kasi à l'aise on peut mobali wako lingwa avec amour dépendre pena nde mutonga azali te yanga naza mbinga so yepa za mbinga par exemple moi te za la mission impossible. Il y a des choses, tant que négligeable, na kata mariage comme problème. T'emmener les faux hommes qui hein? Non, la taille imposante. Ma taille imposante. Si que nous sommes tous, tu vois pas. Et ça, là, moi. Mais il a prévenu quand même. T'es sympathique. Bon, après, vous êtes dans ma cité, on est dans moi, moi, vendre ça. Oui, au moins, il faut qu'on la ligne. Il faut qu'on a. Pas que nous sommes dans mon camarade dans un balté. Camarade dans un balté au tout là. Voici on a tout dit. Aux ambas. Oh, mais comment tu vas y être? Na tout dit. Pas y aller, pas y aller. Non, non, mais na tout dit. Aïe, pas y aller. Oh, t'es quand toi? Tamangoloba na bitu bayete par exemple ya par ko sala choix quoi ba oya mutu mote ba oya mbale misat na sens wana mange la nana biso bisinge bela pour majana mange la nana kama nana bo oya mutu en tout cas semblable aya le monde le bateau maquillage très bien. Est-ce que belle vie ou encore Poutine nenga zawa j'ai à jouer, est-ce que ça j'ai mon koya bien? Et le bien Aziza, nga basi wa yiba kinga ba nani ba yibinga coffret ya ba bijoux. Et tu kali ba yiba nga mutu. C'est-à-dire que non, ba sala qui est maman et l'eau qu'on a vu, mibali. Maintenant, moi je suis pas d'accord avec Poutine. Yango na omi tout na génie ni Poutine azo alinga jouer awawa. Bande ko to fongola misu. Poutine a kenabi son nenga kenana to fongole misu erreur. Boyebi pourquoi je dis ça? Parce que Poutine, si elle était une bonne femme, lorsque mon camarade Mobali Naya bandi juste quelques jours à Liboso ta mabande qui introduction que non, je t'aime et voilà.
ba compliment nyonso apesaki wana ezaki moment oyo il fallait fungula mobali na bi non c'est pas na camarade na yo te regarde il était ici et voilà mais toyebi que non toute vérité n'est pas bonne à dire hein bandi kozelo comme sous yo mwasi okyo lobi bongo et yaya et memi problème hein bon total ananu parce que Poutine elle est trop intelligente hein, cette dame hein total la leçon ni alinga pesa biso na film oyo. Parce que ah biso déjà toké na condamnation to condamné non normalement il fallait opes oyebisa mobali na yo ke non munani master mobali munani master na zo linganga bozo lande la grande famille master na zo linganga et ça dit que ya ebisi mobali na été papa Serge nani asake pe azo sa nini asake azo continuer ka koya. Ce qu'on les fait payer à tika papa nani asake aya, c'est-à-dire que non aza pe intérêt moko azo linga déjà pour mobile c'est déjà ce que boyé au tielie pesa NON avec autorité yaya aoyate. O la qui c'est ba caractère moko boy autorité moko boy le quoi ba biso mama bébé c'est déjà tous en autorité yaya okima ozonga sous deux fois trois. So il y a deux fois troisième fois je ne pense pas. Ou peut-être ah on a grimace deuxième fois grimace troisième fois au moins pesa ce que tali Poutine a une autorité on a té Poutine a solutionné je suis une femme mariée et je suis femme non ça une autorité pour on a dingo zo kenene on a déjà ba faiblesse ce que ayebi ça qui mobile na été ce que après aye ko mobile aye ko remarquer pardon mobile eko remarquer que non Joe eza master nanga zoya azo signaler ngaité ce que loko moko peza mabe et pas ya papa Tirbo eza pourquoi ya remarquer eloko wana azo zanga azo solusa mobile azo solusa master nae na hypocrisie déjà ça constater eloko moko ya mabe qu'est-ce qui manque yepé atele mena comme master nae que non master boni bozo elanga na parler boye yango nazo baba ndeko to silama parce que Poutine wa ko balusa biso na nzungu hey pardon, tu as aussi ma mitou to banjo sauter. Problème ni aussi la manette na minito na tiki parce que na moni déjà mouvement za mabele lelo na 5e épisode. Na sir na Poutine te. Poutine alinga bata mana sima Ziza. Na ndenge nga na moneli. Parce que si elle était une bonne femme, sûrement toute vérité n'est pas bonne à dire oui. Et ça na mobali musoki ko yebise bongo te. Tant muso mobali yango okyo yebise que nos camarades na zo linganga. Et camarade na yo siko mobali no ke kotuna camarade na yo et camarade na ye yaya mokilo ezalaka ndenge au moins na pe abaluke le bi non moi je pas l'été à moi si na yo par contre c'est elle ndazo linganga auki balukele pe ka bongo yaya mokilo yo yaya tambola na mokilo mona makambo mona ndenge babalusela yo likambu te yango na balobaka keno dans la vie il faut toujours être sage oki po yebisi pe vérité bo bitala master no azo linganga yepe kuna soki aza na sagesse ake alandi yo ndenge nini ozolinga nani mwasi na ngai et voilà bi moi j'ai pas le temps de ta femme par contre c'est ta femme qui me dérange alobi que non peut-être au komisake na ba level moko boye te voilà apandi pe ko peso ba raison moko boye oh mwasi ayebisa ke nzoka mwasi ayebisa a créer sous trouble na katanda kwa bato ya mokilo eza makambo siko yango mona makambo aloba ke non to condamner a bien que non. Pourquoi boy ko yebisa et to condamné mais attendons voir leçon o ya ko pesa biso peut-être na suka to ko yeba pourquoi a yebisa ki Tirbo te siko pourquoi pe Tirbo azo jwa les devant wana te ya koloba ke non malgré moi c'est a yebisi ke non azo lingande Aziza mais malgré azo linga Aziza pourquoi ngai master na ye a yebisi ngai te yaya awa to silama bandeko parce que monstre na biso ya Poutine oyo yesu nazo yebisa bino nga na omona on dirait Poutine oyo azolinga kobata mana sima Aziza parce que Aziza peza ndenge eza wana papa Serge alingi nde ye Poutine alingi Aziza te siko asake ndenge aza wana ye déjà asake toyebi baje asake azala nango aoki obima na bango nyonso mibale Aziza elle va se laisser faire vie ya bakuwa uteli nango et ayebi ke non master muto akabelinga wana eza juste penser nanga eza penser à Poutine te eza onga moko na o penser parce que Poutine déjà il fallait yebisa tape bon je sais pas na yebite mais donc na o penser na dévoler ou soit Poutine a besoin ya cœur
papa Serge abima vraiment na Aziza ou soit aboyi koyebisa mobali na ye pour peut-être créer problème te abimi mwasi moko sage po abetisa mibali na ba master mi tout te boyoka bo comprendre nenga na zoloba a to condamner déjà Poutine yango na lobi to silama o to silama parce que bota la pe papa Serge nani papa Tirbo ndenge azawana aza moto siko ndenge aza moto na okiko ya koyebisa likambu bandeko lelo la journée mobimba na vani na bi est-ce que Poutine na boulé trop ata biso basi de to vandi na bandako boy bandeko talaka température mobali no pona oyebise likambo mobali mususu oya koyebise boy pa ake oboma kuna ou bien kokenda ke kuna bakende ko boma attendons voir c'est quoi les messages ekobima na film parce que nous avons tous regretté aucun na commentaire kuna maman bébé c'est pourquoi Poutine c'est une mauvaise. Pourquoi Poutine a baby si aboy ko yebisa mobali na ye keno camarade na ye oui nga lelo journée mobimba na vandi j'ai essayé de réfléchir natali likolo na se na bité net atanga ya père aba pecha za ne moto ndinga sala wana non kabila bino lisolo non kabila bino lisolo parce que tozo mona nga natali bona moni peut-être natali yango na deux volets ta on loba na deux volets na lobité que non na se réserver nanu ya ko condamner nanu Poutine. Bandeko ngai na obetela bino histoire. Je sais pas pourquoi Poutine a bombi likambo wana et pas mobali na ye. Mais soko tali lobby, température oyo Tirbo azaki nango. Eza température moko ya bien te ke no ya muto pesa e position ke no nga moi sino tala de osolati ko robe kitoko avec pardon, avec tes yeux là, ya ko lembe au sol la robe, ba make-up, boy, au moni bazua déjà zai papa Tirbo. Sikobo imaginer température wana. Oya ko lobele ya solo ke no mobali na master na zo linganga. Bande ko ndako na sekozika. Wana eza raisonnement na nga lelo journée mobimba j'ai beaucoup réfléchi na makambo oyo. Ngai na zo problème bon, eza ko zo problème te comme tel. Yaya, bon monika neto sana ba exotique ya banani o ya bandibu na kena osomba lipa ngana linga vraiment ba mapa ngana linga banani ba pain français siko pain français zaki musika na shop ezaki déjà vers 20h30 natali nanda kulipa ezate abi na kitaka pembeni na kena exotique na somba lipa et pas banani et pas bandibu yaya na kita na okabela bino ka lisolo pona benda no maele na biso nyonso to condamner na Poutine te pourquoi aboyi koyebisa papa Tirbo parce que ce qui otali pe comportement papa Tirbo température na yaya biso basi balobi toute vérité n'est pas bonne à dire oui to condamner kaka non pourquoi c'est une mauvaise ngana opese raison te yango na lobi ke non nazo réfléchir na dévoler nazo tâtonner na ke ko somba lipa ta on a ke ko somba lipa na bi parce que ils ont un système qui non occupé ko somba lipa mobimba te occupé au sombi peut-être ya taba na katikati mususu muto ya sombi po ngalipa munene na ba tartine na on a separa na ngalinga ka ba pain français na bi OK na somba kaka ndambu po so na sombi mobimba e ko bebela nga na ndaku na obwaka nake nakuti deja mutu mususu azaki asa sombi ndambu mususu ese tikalaki nde na yebisi bango ke non na ningina zwa afya lipa na zwi mobimba nake na bango nake nango na comptoir kuna na biboka telanga bochela nga af na za besoin ya af mundi bwana lobi ke non moyena chelo af ezate parce que mutu mususu auti ko somba af mususu yango wana zwa maintenant moi ngai na boyi parce que oya sombaki af wana asombaki akendaki na sachet ya original ya lipa siko o etikalaki wana etikalaki na sachet oyo bakabolaki mena ngana lingaki na mona ya sachet ya original pona tala date ngana chekaka ba date ya biloko kolia na ebise non na okikozwa o wana te because na ebi date te oh non date ana eza bien nga bisiko okoki ko servir kaka ngate na za cliente wana yaka déjà moi eza ka to boma moto chela ngaka ndenge na lingi te abote ngaka incompréhension te nakoloba na wana il était insolent je vous dis abimisa biloko moko boye na munoko na ye ya bêtise bandeko je vous dis muteme sukanga ezaki déjà vers 19h30 20h nalobi
Mais naza cliente na sombaka wa très souvent. Oki ko répondre nga boete et puis oyebi ke non navandaka na immeuble oyo. Yaya a répété bêtise wana ngabi na tiki na sombaki sous lipate. Nabi non. Na se sacrifier kana katisa na kene na station, na somba na station, na garage quoi. Na ke na sombi lipa na garage na zongi. Bandeko nde na zonga ki na butu wana, na lala ki bien te. Na yoka ki souci. Souci penza. Nabi pourquoi okyo yebisa nga boye? Parce que na sombaka wana to de ba yebi biso wana na immeuble. Mo yebi ka ba shop ba ya ndi boye. Et comme siko na tongo, père ba petit fala bima ake kotika mwana na classe. Ake atiki mwana na classe azongi. Alingi asomba unité, azosomba unité online na phone à partir de banque ezo boye ezo compliqué ye. Habité naza na urgence moko boye, il faut na ke kosomba unité na C. Parce que na moni awa na téléphone moyen ezate banque c'est comme si ça na problème na ni connexion ezo sala ezo pe sa complication. Siko tango siko père ba petit azolingo kita nga na yebise kaka na lobi ke non ko somba unité na C awa te pa bandibu wana te parce que pa bandibu ezaki pembeni siko olingi te na somba awa nga bite katisa ke ndeka kuna na station abi non awa nde pembeni na somba awa po bango babakisa kaka moi 5 likolo soki eza 10 reines bango bati peut-être 11 reines peut-être 12 reines ate eza un problème te na babakisa kaka 12 nga bite ko somba te siko boy po nga bike ndeka katisa kuna a insisté nenga bite ko somba bango te bandeko na expliquer ye kaka boyoka wana na olo baka ya koloba ke non na ngambo ya ndenge na mona ki peut-être to condamner Poutine que pourquoi ayebisi mobali na été tant mususu ayebi mobali na za muto ba température et puis to mona ki température ngo ndenge abenda ki Poutine na chambre mobali mususu mona likofika na kati ya chambre wana bandeko na yebisi na bino lobi na kina ko somba lipa tala na senga kieke non nazwa lipa ya ndambu parce que to lia kana biso lipa te lokwa to zaki na lipa na ndaku te na zaka na besoin na lia lipa ta de tartine na bina ozwa fute po to bebisa nani mapa na ana ndaku to bois kango lokwa to nani shop ya nani boulangerie ya pain français qui déjà fermé ba wana mais tala ndenge a insulta kinga po na insista kaka ke non nazana besoin ya kosomba mais nazana besoin ya ko somba na sachet na tali déjà o eza na date ya expiration ya bien et le monsieur m'avait insulté. Ah bon? Il t'avait insulté, tu es sûr na bisi? A insulta ki oni na yebise pe o insulta kinga bandeko père abapeti akita na se asilika automatiquement kaka wana na yebise bongo akita na se kaka akomi na kati ya exotique ya libanais nga pe na landi ye ayebisi nga yaka wanga pe na ye nzambe na bomo nga moko siko na bandi na lobaki pona nini lobi ayaki awa kosomba lipa oyebisaki ye nini sikoyo omoni ba nani oyo bandibu bango bakanisa ngo baza ondire baza ba mindele or biso nyo soso sala bango ka ba étranger sikoyo ayebaki te atuna kite bandeko nde siko pera bepeti atuni alobi keno oyebisaki nini lobi ayi kosomba mapa awawa asengaki yo na respect nyonso yo oyebisaki nini alingi neti alongola pera bapeti asilika bandeko je vous dis c'était grave na katika lisolo wana c'était grave ezaki keno na police ekitaki na katika histoire c'était grave et police tango ekitaki to expliquer na zaki na raison na ngai mais ba policier o bayaki bazalaki mibali mibale ba indienne mibale et puis na sud-africaine moko ya mwindu ba comprendre histoire kaka ndenge ezali mais ba regretter parce que père abapeti agressa ki penza sikoyo ba policier wana ba bengi nga na mupanzi ba ebisika ba bi omoni mobali na yo kolinga esute ke no problème moko boye soki ya ndenge nini wana oyebisaka ye déjà aza mutu déjà température moko ke no talaka température na oyebi déjà température ne boye aza mutu ya nini te akolobeleka papa akoki ata koboma mutu na pesi histoire oyo pona nini
Pour Nathalie, Poutine, tout le bandit déjà. Poutine, c'est une mauvaise. Poutine, c'est une mauvaise. Oui. Yaya, okika koyebisa mutu ke no camarade no azo linganga e banaki ndenge nini ochaki mato ino ndenge nini ezana mibali mususu baza ba incompréhensible baza ba incompréhension awo memelo incompréhension moko osimbina mutu otuni na ngulu obandaki makambo ndenge nini koya koyebisa yango monaka na ba couple makambo ezalaka ebele voir même ata biso basi omona mpe mobali aza na problème alomoni ke no mwasi na nga okoki koyebisa situation oyo te neti nga mobali na nga nani père ya bapeti okoki oyebisa nga problème te parce que ayebi ke no naza moto ya short temper ya donc naza moto moko ya kosutuka omoni abatelaka nga na niveau wana te pa biso basi bayebi ke no soki situation baobenga nga te baobenga ye siko ayeba ke no na okay ata situation eza ndenge nini kuna kobundana nango ata business deke mabe po affecter ngai te aobombanga po ayebinga omoni ba makambo eza na ba couple il y a beaucoup des histoires siko biso to lobaka a Poutine mais attendons voir nga na pesi Poutine raison te po eza na mobali mususu koya koyebisa ke no camarade no azolinganga ebandaki ndenge nini abandi koya ndenge nini pourquoi lorsque azoya sûrement na monde yango ya lelo ya Android abengaki yo na phone yo po ndimi soki tobi to solo la pembe soki oyebisi pe turbo yango potango ya zo ute pa na ye tu es où naze pa nanga ok j'arrive ok yo wana obengi ozangi ata kobenga camarade no lobike no camarade no azoya boye ayepe kokoko ofongoli e porte okotisi ezaka longue histoire bandeko je vous dis. Et ça a une longue histoire. Alors, attendons voir. On va expliquer qu'on a ramené qu'à savoir à Batua Kolobakeno, mon kilo est dans la réalité. Oh, Mundela Loba, que non, toute vérité n'est pas bonne à dire. On a Loba Ango est à solo. Ah non, j'ai bien temps, hein. On a peine à Koloba. Engalissa. Bellevue. Pardon. Je vous dis la grande famille. Non, Ebisabino. Tant mususu abangi température à mobali na e siko atali pe camarade nanga za na mobali te tikana kabela ta camarade nanga siko na ebite voler mususu nga nazo mona on dirait Poutine akodiembela na sima Aziza parce que soki botali bien lorsque amemeli bango sucré tant amemeli bango sucré tu ne cesses pas ya ko surprendre nga or Aziza za déjà wana basi va se changer ba numéro siko ndenge Yé Poutine nenga zawana azo surprendre à Sake. Est-ce que Aziz a obande ko surprendre ye lokola nani lokola Poutine bandeko totuna nawa nga nazo lobana nga kaka na réfléchir ango na deux volets déjà papa Turbo déjà za muta ba température yaya mobile no soko yebike no za mutaba neti nga père ba petit ok no muta afingi nga ta na nzela muta alobeli nga mabe na nzela ye nano yenga kutu atake no nga déjà na na za boyo kuketa même pas ko draguer nga parce que naza déjà mfimo déjà ba caractère loba peut-être lobela nga mabe ato ebisinga ke longwa kuna na ko yebise kaka keno mutu ana yebisinga longwa kuna yaya problème mosiko bo imaginer ngasiko na bandaka ko yebise keno kuna ba longo linga kuna ba finginga ngana na ya kaka kolobela ye non ozomona eza question keno na yebi ba température na ye policier on a yebisanga na tikala na eloko wana ti lelo bo imaginer eza eloko moko ya 5 ans passés imaginez policier na yebsinga moni eloko elekiawa ma sœur I'm telling you don't do this again ata situation ndenge nini bombaka mutu nao na pire esprit na ndenge mabete juste pour la température na ye ya ko concevoir ango ndenge nini tout ça aussi ça compte occupé ko vendre sur le bique non papa ezaki bo yaya abote le pe sous incompréhension ozomona na ba couple ndenge tozaka na ba problème Poutine azangaki likofi na chambre wana te. Azangaki likofi na chambre wana. Bino bokanisi ke non, oya bane ko benga ye wana na chambre ezaki Aziza te. Pour ce que ezaki Aziza ngazo Aziza pe na fona bi ke non Aziza yaka nani asaki azao. Ezaki kaka nani wana.
asaki wana bosomona makambo yango yaya nga nazoloba na nga na dévolé naoloba na nga na dévolé filme oyo ya pote makambo eza mabe awa parce que Aziza pe na ngamu na ye eza bagu na ye te mais bapesi mpe conseil pa bamaster na epa bandeko na ye alobake non wana eza bomoneka ndenge elekaki wana c'est grave hein? C'est grave Tolanda. Voilà, les bébés de qui? Des mamans de vie. Faut bien manger. Quoi? À retarder. Pardon? À retarder. Ah oui. À Zoya. Ouais, faut prendre de l'eau. Faut prendre. C'est ça? Prends le verre. Allez. Tout doucement. Doucement, doucement. À part ça, Odi, suis là. Ma chère amie. Ma chère amie. Bonjour. 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 Salut. Salut. Voilà. Ça va chérie? Tu vas bien? Ça va? Ouf. Oh là là. Voilà. Maman, n'est apparemment. Non, non, ça va. Ça va? Moi, je te vois, ça va. Ouf. Papa Serge. Papa Serge Aziza. Ah. Bonjour. Aziza Obayemba. Ah, Bayemba Manga Redia Yemba. Luciana Yemba. Yemba. Ok. Moi, c'est Papa Serge. Il a chanté. Tu l'as mangé ici. Bon, j'arrive. Et Le jus, jamais le jus. bon, on a pas mis maman les jeux. Beaucoup à nous a été. Tu vas bien? Oui, pousser pour ça. Ça va. Tu fais quoi dans la vie? Ben, je suis dans des affaires, hein. Des affaires. Dans le business? Oui. Parfois, je fais des voyages. Mais ces derniers temps, je suis à la maison. Tu fais des voyages vers? Je fais Dubaï, Turquie, Dubaï. Bénin. Ok. L'autre fois, j'étais à... C'est quoi les pays? À Ouganda. J'étais à Ouganda. C'était pour acheter des... Globaka, voyez, toi, salis-moi tendresse. Oh, c'est ça. C'est nul en ça. Quand Globaka, voyez. Globaka, voyez. Parce que si on a bien changé, voir ce qu'il y a là. So, Mbalasima. Non, change qu'à voir. Ok. C'est Là, c'est bien comment là? Je suis dans le business. Ok. NASA importateur. Ah, ok. Oui, NASA importateur. Et puis bon, je suis dans l'import et export. Ok. Ah, d'accord. Ok. Tu as des enfants? Bon, j'ai un enfant. Ok. Malheureusement, nous nous sommes séparés dans maman naïe. Donc, moi na akenda na maman naïe, je suis resté comme ça. Ah, d'accord. Tu aimes les invitations? Tu veux m'inviter? Non, je te demande sur une invitation. Mais ça dépend. Hein. Ça dépend. Genre resto. Ah, ça, j'adore. Lounge bar. J'adore. J'aime. Ok. J'aime. Aziza. Aziza. Et quand tu me rends timide là. Bomoni la grande famille. Explication na otiko yebisa bino. Omoni siko eloko na sepeli na tableau oyo Poutine aza na inspiration moko. Ah non, moko nga moko na seki na bite. Poutine umela. Boyebi nini? Tangu Aziza ye Poutine na sepeli juste ka na inspiration. Donc amitié busy ya koliesa mwana. Ye aoliesa mwana. Quelle inspiration! Ah non, Poutine, non. Bande ko inspiration moko boye. Oyo, eza unique. Eza vraiment unique. Na ebito so ebino ngana kota kala ba film Poutine na eba te tikala na kota na kati ya télévision.
Na otaleka ndenge azoliesa mwana papa Serge azotune ba question ngabi ta l'inspiration ya kolobaka ke non wana na minute wana na bandoliesa mwana Poutine oza somo bozolanda la grande famille. Alors c'est au moins ça. Ngana ebité, ngana pesi na bino na pesi kaka avis nanga ou encore penser nanga na moné du film ngo to condamner biso nyonso na ba commenter pourquoi ebisi papa s'est agité. Alors na voler à liboso na lobi que non tant mususu à se réserver vie peut-être ya température à mobali, toute vérité n'est pas bonne à dire et oya comme ma problème ya mokili ezala ba problème na uti kopesa bino kaka explication muke ya père ba petit na ke kosomba kaka lipa bandibu oyo kaka mundibu a répondanga mabenga na oki mutema passe na pekisi kokene kuna te kosomba unité te. Lui il a voulu savoir pourquoi pekisi parce que aweza pembeni na yebise tala lobi na ke na osomba lipa na yebise na zwa kaka ya boye boye po na tala date ya kopesa nga ya ko inspirer te po bandibu pe batute talane na lobeli yo na munoko nini ya tanka na yebise bongo ya silika donc le mundi bula azaki na droit kolobela nga buzoba donc koloba mabe na ngai kolobela nga mabe te ya na koma pe na réserve na géraka ye. Alors na yebite na ngambo ya Poutine est-ce que ezake non atali température a mobali na ye ou encore azo jouer na hypocrisie parce que déjà ka eza mabe soko tali bien mabeza mabe penze eza la grande famille mabeza siko tango abengi sikoyo Aziza mais soko tali papa Serge azo jouer peka na sagesse moko boye keno asepelisa kaka Aziza mais azande pas Poutine pardon azande pas Poutine. Ye azaka baede kaka ji apamba oyo tu ne cesses pas de mes papa asake oyo asake attendons voir maintenant soki akozongela Poutine pona koyebise ke non na sepe nanga na été voilà po et pas Poutine alobaki que non tes parents sont là ok mais et pas Aziz alobi que non akipara sous libala taza na besoin libala teza sous priorité na été parce que azana divorcé vie à ba réalité bon moi déjà azana de azana makamumi balé na munoko na ye donc ye azande po na Poutine. Maintenant est-ce que Poutine a concédé toi a concédé ou encore a convaincre kaka ye parce que Poutine pe na ngambu na ye quand ndenga ebisa ki mobali ne ke non mobali azolukande ye Aziza. Attendons maintenant voir idées anines, les intentions. Il y a Poutine, c'est quoi? Derrière ces intentions, derrière ces idées-là, il y a Kobengaka Aziza. Hein? C'est quoi? Ndewana nazo yebisa bino la grande famille, tous allez belé les sousouana. Tous allez belé lobby pour la 6e épisode na biso ya film na biso pote. Lobby sous to continuer film na biso ya ma sœur. Tout à la suite siko ya Daeli na Vini et suka koboni parce que Vini déjà za mokangami bakangi déjà komi ko beta misu 4-4. Ye pena nani ko sase lobi bien. Ah, ye pour ainsi qu'on mes amis. Ah, Junior. Moi bah ça va bien pesant. Bien sûr, tout ça, on a beaucoup d'institutions de beauté ici. Bah ouais. Bien sûr. Ben voilà, yo moi s'occuper là. Ah, non mais non. Non mais mon spa. Donc, bah, l'institution est belle. En fait, il y a un Congo à Néné. Comment on est au Cameroun, ça? On a 5 ans, donc je revenais de temps à autre. Mais. Donc, c'est la première fois où il y a genre, tu t'installes. Pour le boyer et tout, je prenne un peu. C'est normal, c'est que tu vas découvrir. Surtout que. Entrez! C'est ouvert, non? Entrez! Bonjour. Et normalement, j'ai un coupon. Bonjour, décor. Dégagez mon cœur. J'ai un coupon. Oh, mes amis. Au bini. D'abord, panda. Au bini. Naïna sur la non. Il y a ma gravité, j'espère. Non. Vite fait, caca. T'as pas un trousseau de manicure? Normalement, il faut aux annonces. Non, normalement, il faut le saumon. Ok, je vais acheter. Parce que là, il faut attendre. Merci. Il faut bien couper. Au bini. Lilonda, quoi.
Là, on a équipe, là, on a équipe, mais Repos. on a équipe, on a place de au Kendite. Bandeko bomoni déjà tableau o ya Linda na Junior. Masolo eza awa. Masolo eza awa na eluka o toza na ye awa oyo nani oyo. Décor oyo toza na bino tokoyoka makambo. Junior ye aye spécialement pour na mwasi na ye oyo eza Linda. Makambo eza awa. Total à 6e épisode 7e suite ya ba film ya film na biso porte nde tokoyeba. Alors nakangi nanu na clôturer nanu promotion ya lilo ya film na biso tozala wana ebele ba o na tutisi mutema ngai na lobite ke no film eza bongo là eza pensé na nga to bavarder ka ndenge to bavardaka. Alors to ke ne suko tala lobito ke ne koyeba suite yango ekozala ndenge nini. Est-ce que Poutine azo jouer genini? Ba idée na ye wana les intentions tout ça na sima wana eza nini? Est-ce que kobimana asake to kobimana asake te? Est-ce que a aidé Aziza na mutema moko to yebite to azolinga to yebite abombeli mobali na ye po na nini na raison nini abangi température mobali ne soki a informé ye obotala kaka niveau o papa nani tiwa memela ki na chambre wana na coin wana siba oki atako boma mutu soki informé likambo bongo wana ezaka keno nazo lakisa bino ba paramètres nyonso ya tolo bato vana na uka kimia to kona na mutu te totala nanu Poutine po Poutine balola kabiso mabenza melanga Poutine monela biso monstre na biso amonela biso na ndenge moko kosakana te alors to vanda ka kimia to vanda ka kimia soki apesi asake nani asake pa Aziza na motema moko it fine soki apesi Aziza et pas asake na motema moko te po peut-être abatama na sima wana parce que asake ndenge azawana ye mobolingo na eza Poutine parce que nous les femmes plus toyoka kaka matoi to tele to tiaka ozo ka je t'aime yaya de place to koyaka mais Poutine jusque là akoki koko isango te à vrai dire akoki koko isango te hey toza na bino c'est-à-dire que non to silama na pesi non bino dévolé wana pona koloba ke non totala nanu film ngo totala nanu mupepa ngo ndenge ezokende voilà toyaka pamba te pona bela belvi kandi la patrona toyaka pamba te mama sokoma silence asokoma bela production afula talate belvi kandi afula talate nabomi mutu la Poutine de l'écriture congolaise bela silence mama belvi azokoma bela nabomi mutu pona belvi kandi poma mutu Maria Longondo nabomi mutu Maria Longondo kuna buzobele kakate na famille bota buzoba yaya elegakate na rijone bolole nzoto misuni benga mama allo bela la Poutine bodi basango ya le 29 egoyinda mama na bomi mutu pona belle vikani yo le voilà comme ça teta oeza deep in a house bazoka yo na yoka sango bela belvi kandi la patron na yoka sango Belvite TV a fêté 7 ans d'existence nango. Et kozala bongo na showbiz mokolo le 29 mars. Bartiste batandenge na ndenge. Yango yo welela somba bien na po ba surprise kozala yele. Depuis année bande oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyo yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter
7 ans ya Belleville TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, à Kozalawana, Pona Kosepelisa Bino. Yo Mutotuninga droit d'entrée, et Zalina $10 ya Pamba, $30 Pona ba place VIP, gagner temps, Yo Mutolingo Zabiye, Benga na ba numéro Oyo, Okozala Mobimba. Yo Mutoyebenanu, Carrefour Pe Temple, Bastar ya RDCT O Ezali Showbiz. Et Zali na croisement, Yaba Avenue Colonel Munjiba, na boulevard du 30 juin, Yaka Awa, Osepela, au vivre ambiance, Oyo na notikali ko vivre te, le 29 mars Oyo, na showbiz nga na zangate. Hey, Keyo! Oui. Voilà la grande famille. Tokutani, prochainement, je vous aime. Merci. Bah, on a tout de suite mis ma bolimbisa. Bonsoir. Bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.